Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Oso. Azo ba bonne personne, on va comme mémé pour na ba bon ça ta banzela côté ba poto poto so muto le kabo et moi to le kate ba wenzi moi ba maman wenzi ba te kate pour moi ezé kotonda. Vraiment, on a besoin de ça. Je pense que Ezaka net délivrance ya maman na biso. Comme approche ya peuple, comme approche ya peuple ya maman. Donc allongo la non so ba lié bon à Congo ya ofele oh le loko ba trahir yé. Donc nga pour la maman na biso kutu nako donc non condamné te toza batu toza besoin ko se confier na batu. Même baso mona mingi basa ba mikondi basa ba ya ba pasteur basa la basa mo bazani ti moi isolé parce que pasteur aza kuna occupé mon konza aza kuna occupé toza ba toza pour se confier to se confier à part que ndet chose la mobali no boya zane à ça la normal kanisi wana komi se mobali no amina yo wana komi no ko se confier na mobali na yo. Mais ceux qui va mobile ça ba occupation est belé maman to comme ka isolé mais ba maman wana acte o bango ba sali pona bango ba bebisa relation ya ndeko o ba bengi to longo na première dame na za ndeko moi si lokola yo lokola OK d'abord o bebisa no libala na ye pona ni ba ya o bala yo to kanga libala na ye yo to vana la président motema Mathieu la président motema ya yo to maman Denise la pour biso Oko ka président c'est le bazuyo na ba camarade ya ye Sandra na pe baza pemene je pense que aza muninga malamu te so bozane Sandra ku bilende fois longwa aza muninga malamu te muto a que trahir même première dame a combien plus fort peut-être yo koza ka camarade ya wenza o trahir yo sou bien o beneza muto ko ma chérie naka to muke mwana mwasi batu mwana utai ko benga balobi la marena omoni moi sona Sylvie Mulumbana eza kisi akanga mama Denise eza kisi azana asomba soso ya rouge soki ya rouge bachali bende na singa ya kingo na kingo ya soso bacha photo mama Denise so ina soso kangi koko dioko mama Denise botema ne fokaka Sylvie normal ya mwana logique eza peka délivrance. Yango mal la marine maman délivrance. Eza délivrance maman maman batu kangi na kadena botieti na basambetu maman Denise azui délivrance na kombo na Yesu Masia maman Denise azui délivrance biso pende tozabo to lingie makasi to ko bonde la paix ba utili wana balongwa parce que biso za besoin Congo bonga na bato malamu bato bazana souci ya Congo donc a besoin que muto azaka pembe na grande dame pona la ta ba Chanel pona la ta ba bijou maman chérie na ko pesa numéro ya groupe wana to ko soutenir maman Denise na ko ja numéro ya groupe maman nyonso boya to kota to soutenir maman Denise miso ese la muki bato nyonso na délégation no dehors Bobo sanateka Sandra Ndendoki ndenge enregistra ba combattant ndenge pe enregistra ba opposant ndenge pe enregistra ka bato a solo la ranaye Sandra nde mutaza ndoki munene entourage boko laver na bino problème ezate mais en tant que basi boko qui jamais copé sa crédit na moi siwana qui a trahi trahira elle a trahi tout le monde moi siwana boko qui jamais koti kaye azala kaka ndenge wana balobi te babeta ye mais mutu nyonso efa pesa ye mokongo po asambwisi mboka na biso na première na azana malédiction ya kosambwisa mboka ata kutu balobi mboka yango soki ndenge nini tina niveau okende kofere enregistre mama mokondi première dame
somo te ozobenga ye mpe Denise camarade na yo aza camarade no mpo benga Denise kame bozalaka mpe na kiloko namoni bino bozanga ndoki te ozoki ebenge Denise on dirait ye camarade na yo na famille na yo première dame azala ya oyebi mponi basalaka prière mpo bapusana ta pembe na mama Denise bamisusu wana bazosalele bakisi ebele bokoti bonganga mpo boshina mama bato bokomisa aveugle abanda kopesaka bino ba 1 euro olie mama bato amonaka ta bato apasi abandaka komonaka bino miyibi oyo miyibi basi ya bosoto basi oyo bakangaka basinga na loketo balataka basinga ya rouge makambo na bino nyonso eza na maboko na nga boyebaka ela marena basalaka pete te nabundaka mpona bamama mpona mama Denise naza wana nasi nalobi ke ekiri nyonso mama Denise esi ekwei tu tokweisi yango bakozala lisusu te amen la marena nga mpe naloba la marena nga nalobi kaka boye en tout cas bima kobanga nzoto malili ya yango biso basi ba congolais penda tozaka boye lolenge nini pe ya bato modèle a boye mukomsu na yoki ya la marena ba oloba oh bakonza mboka na biso baninga kozwa basa ba congolaise te bazwaka kaka basa libanda kasi pona biloko yote basi mobimba zanga pider biloba loba non na mona basa biloba loba ko ba congolaise te bino pa ba benzi bino na misala pasio to sa na poto bango mo ba Sandra na suna banani na ba yebi misalo a pasio a poto bo pusa ni pembe na mutu bo moni moi lumière nde bo komi ko dondo abongo ye Sandra na episode na landi en émission na pero luwa moi sa za ndoki azo balola miso azo lia munoko azo kosela makamba minene boye makamba minene boye ma Denise akoya ko bomela Gisèle mpela ma Denise ayebite ke babota na fachi ma Denise okende na Gisèle wapi akokende na ye wapi akokende wapi ma Denise mutavandi na ngwende nzamba vandi si ebongo balongola batumba mama nyonso nesi balemiki balonga bamama vevi baza kuna so ma Denise aza ba idete abenga na bango nyonso biso toza pe na baposa pe tosala pe bamama vevi baza mama zelano bamama na ngai nalobi ba 300 000 biso tozoka wana bamama vevi baza kuna kaka salite ezotelema na fulu wana so bapesika bamama semaine salite kosila soki pesika ba mama 300 000 ba mama na Kinshasa to tsheli bino 300 000 yango yo boloko ta kopa linyoso na Kinshasa eloko ezalate yaya tiko ko dimanche nyonso na batela se bolongo na basalite nyonso mama maya mbuleleka yaya musale ko une semaine kolanda une semaine salite ko zalate po ba mama ba ko sala mais siko bango bazozo ba mbongo mama bango bazozo ba mbongo ya pamba kaka kolatela bato ba bijou na okende ko enregistrer ka bato kuna basana bazana ndoki babenga na bango nyonso babenga na ye mama Denise pa kolongwa te fachi pa ko ya mwasi na ete na président sipe divorce kala te asali musalo fele Sandra na zala ki bakoboyana akosi okomisi ne mama Denise star akosi azolota akomise star kondenga zana azolota ndoto ababa kosi balobi se ki condamné kaka meki kaka muke mke biloba loba ko biloba Gisèle abongi na mwasa bikibo konji te paza biloba loba lokwa abango bravo mama basa bakonzi baloba mingi te Gisèle aleki biloba loba ya kovanda na ngwende na sa biloba loba no orgueil ebelende ngwana bazolota oto ninyama yaya akende ko bokola bana kuna ye kutu to calculer te to lobela ne mama Denise ma Denise abenga na bango nyonso mutu tu ba mama nyonso Belgique ko ba pembe na tchamo libanda mutu moko te si ba lepe koki basi ba sepe bele ka ba na pesi message na mama Denise ya ma chérie na lobi mama Denise ekiri na yo nyonso ba camarade no na Belgique ba mama ya kalawana benga na bandoki wana oui parce que bango nyonso ba trahir et puis les soso biro ya mama Denise musala nini bosali yo tunanga na biro ya mama Denise en tant que première dame musala nini bosali donde bozawana biso bato tozoya koloba toza kutu bato kutu tosalaka kuna te la marina si bokona biso na mama Denise ata mokolo moko te siko bino bato bozaka pembeni ya mama Denise boliaka ata mwa chweke kolalaka pongi na bambetu ya kitoko ya luxe musala nini bosali po bodefendre ata mama oyo na likambo munene bwekweli ye musala ni bakendena kozwa mbongwe moko baya kofinga ye Sandra na zoloba nini biro ya mama Denise musala nini bozosala
Ye Sandra nazo bani. Biro ya maman Denise. Sala ni bosa. Bozotika ba audio panzanaka. Olie bolongola ba audio na réseaux sociaux. Bozotika ba audio panzanaka. Miyibi oyo. Bozotondwa kuna. Bokoma kotambola na ba jeep, bozotambola ba avion bomataka na ba première classe. Siko lelo maman Denise ye bazolinga ba salir ye. Pona ni bozotelema te. Même ye Sylvie Mulumba. Kota réseaux sociaux ya to swana. Sylvie Mulumba ya kota réseaux sociaux. Azwa ba maman France biso pe to na posa ko sala to sala ba idée. Réseaux sociaux to swana. Sylvie Mulumba ya kota réseaux sociaux. Bon maman ton maman. Yote muto poussé ye Sandra wana abana ko faire enregistrer maman. Eza yo traître. Bandoki. Balongwa kaka balongwa biso pe tozana ba idée biso pe tozana posa ko sala. Ba maman France pe ba souffrir na Congo bazebele maman koma ko sala ba. Ya ko zo 300 000 tozo soutenir maman Denise. Ba maman ya France ba tebe ba maman ya Paris ba tele. Siko yo yaka. Ba maman ya Belgique c'est tout ba maman na Kiri wana ya maman Denise wa. E Kiri mabe. Bandoki. On doit changer bino ma vie. A changer bino ma vie. Quand même, il fallait vous la minute, tu as la caméra. Na kacho malobate. Bozo seka la marena. Biso pe to kaka kanda nde to bima na tongo to kenda misala bango ba ozo ba 300 000 na ba 9 tozo yoka mute mezo swat. Mute mezo swat. Biso tozo bima na ba 5. Mbongo eza pasi Ndakutu na kenda kotanda mambetu. Yaka nti bakokumisa ye Sylvie na ndenga azobeta masolo ba 300 000 to sepela na ye. Bango ba yebi zambo ngapasi. Bango ba kyondo na mongo wa Congo. Sima ya Denise longi na ye wana azobalola misu, ba pesa kinga bakumisa ye mama Denise ofuka mela po ya zanani. Mama Denise afuka mela ye nani? Ya. Alo kuta po ni bat balo kuta makasi. Afuka mela ba fuka mela ye nani yimta bota Yesu. Yende mtabota Yesu te yende mtakata ki Congo. Alo kuta Maman Denise, message au sa maman Denise, maman changer équipe. Changer équipe parce que l'équipe est ma fouteuse. Tapoter les lives, c'est des partager les lives, partager. Équipe nous a bango c'est des fouteuses maman. Biso to linga lelo ke tangwata ki bo konzina bino si la o me kombo ne tikala. Na lingina lo ba pe ba maman. Comme on est là, toza ba maman, toza na souci mboka na biso, toza na souci ya makambo belé la marine na ko pesi. Na lobi maman glamour, maman glamour. Na kanjo ba maman. Na lobi ma chérie c'est là dans muke pardon. Délégation ya maman Denise. Maman Denise na minute bazo bimisa ba audio ya lokuta po balinga ba détruire mama batu ba kokite po biso to telemi sikoyo bino musala nini bosali poste ozali pembeni ya première dame tango ezo chauffer ya tia tenue militaire yaka ben oui tia tenue militaire la marena bino bozobanga koya na réseaux sociaux bozobanga ngayo na yeti allo ba mama avant loba na loba ngona na mama ya Europe. Allo ba mama. Kaka Sylvie Moutoyer. Kaka Sylvie Masuku ya Moutoyer. Maman Denise Sylvie Liaou. Allo madame Liaou. Allo. Madame Liaou. Bozo landanga ba mama. Loba ma chérie to yoko. Kana félicité bino ba mama ya France. Nganza en France. Merci Yaya. Naza na Amérique. Boza vraiment groupe ya ba mama liboso na réseaux sociaux. Bozo solo la bien boza vraiment mayele. Mais loko na ngaki na bisabino oyebi mutu nyonso azakana ba ami. Ami na yo na biso batu toza na kati ya bamboko ya bapaya aza neti camarade aza neti ndeko nanga donc mama wana apesaki confiance c'est pas baninga na ye c'est normal mutu nyonso ako faute nde nazomona eza nde ya baninga mabe wana parce que mutu nyonso ndenge tozali awa soki nzambe apamboli ami na yo akoki pe ko élever yo sima ya ami na yo wana mais ba congolais baza tellement mabe bazo réaliser yango te comment un ami oyo akoma première dame apesa bino confiance
moko pe akokraki alingi asolola po aza mutu aza na besoin kosoana bani bozodétruire ye boye bato baza na bolingo te lokola boza ebele bosala mpe ya bino délégation bamama ya France eza kaka bamama ya Belgique te nde bakokozala proche na ye botelema en tout cas je vous encourage omoni biso koto tozala na biso biso bamama ya France ici totelemi biso bamama ya Paris totelemi tozosoutenir mama Denise Nyankero nasi nalobi groupe ezosalama omoni bamama wana oyo bazalaki pene na mama Denise bamama ya mitema mabe bamama oyo bakala eso elemba bozonga lisu peme na mama Denise te ozala na bino na guerre nalobi kaka omoni entourage ya mama Denise soki kaka boza na ye nakozala na bino na guerre nasi nayebisi bino nakozala bino na guerre bosange eloko moko te bien réfléchi donc mama mosusu akendeki koluka libala epa jibe aboyaka yo okendeki koluka libala epa jibe aboyaka yo yango wana donc baide la marina baide eza ebele mama avant bopesa baide il faut qu'on sauve réputation ya première dame na biso maman Sandra nga na ozongaka na hotelema wana parce que objectif nanga eza nde yango madame Sandra wana aza élément très dangereuse élément dangereux pardon na kati ya communauté na biso et surtout na diaspora parce que elle a enregistré bateau makanisi na ye ezalaki nini ezalaki po bapesa ye mpe mbongo koto oyo na baopposant donc aza mwasi moko lokoso alingi kotonda mbongo te akosaka bato lokola na biso ye akomaki kofaire enregistre na bacombattant seke wana sikoyo aoluka guerre na bacombattant parce que bacombattant bazalaka détermine na mosala na bango ozolanda basheri bacombattant bazalaka mosala na bango nga mpe na respectaka bango makasi parce que bazalaka détermine na mosala na bango sikoyo tunanga position na ye ezalaki wapi seke yaki mpo bakosakanela bacombattant alonga kota bacombattant akei kuna détruire mama Denise adétruire mais sikoyo auguste aza wapi enregistra na odombo naza na baaudio niveau ya buzoba nga naza nango nga naza simple citoyenne mais naza na baaudio aza nani tomonaki etingwa ke son âme repose en paix lelo asuki abi aza lisusu te akei ozo comprendre pomona mokili azalaka te akomeza nzambe wana ya buzoba elle joue avec le feu salite wana aza gangi te bamama nyonso kasi yango nalobi omoni ndenge aza wana aza ye moko te aza na bamama oyo baza na nsima na ye yango wana omoni tolobi lokola bamama wana mpo todetecte bango eza mpasi na mokuse mama Denise akokweyisa bamama nyonso oyo bazalaki namonaki mama Kongo abeteli ye maboko mama Kongo botindela ye koto oyo honte à toi de ne pas avoir examiné nalingi ngai nalobeli ye aexamine te avandi asali enquête te afingi mama apesi Sandra wana lokumu na masanjoli nyonso alobi asali musala ya makasi mais moi je dirais honte à cette personne parce que soki bazosambusa moninga no mwasi c'est kozosala su combat tokomi motema mabe. Il faut faire la différence entre la marina. Ah, olobina tia numéro, besoin numéro. Besoin numéro 07. Bokoma numéro 07 68 33 59 30 07 68 33 59 30. Bokoma numéro na opesa pardon batu bana besoin numéro. Mais bobenga nga sikote. Bobenga nga après live. Bobenga après live. Pour ce qu'on a koka koyamba bapel te na koka te. Bobenga après live. Après live. Ba mama. Nga eloko na zoloba. Sentir nyonso ya mama Denise il faut ba tomber. Toza suna besoin na bango te. Baza ba complice. Ba complice. Omoni balobaka na vie tango komi mukonzi changer ba camarade.
Mais maman Denise, na motema ne ya malamu. Tellement yebi nzambe a préféré azwa ba camarade na ye wana nyonso ya pasi amema bango. Mais ba camarade wana lelo. Ba moni bolamo maman Denise a salela bango te. Ba moni bolamo te parce que ti lelo Sandra wana zo telema zo abana ko mitia ngai mukonzi na zo faire enregistrer maman Denise a zelo te ya okosi. Okosi mwana mama. Soki oluka maboma okuta pe bato maboma koleka yo baza. Hey yaya. Okuta bango koleka yo baza. O ba yebi kolamka na tongo bakendaka misala yaya. Bana poto atongo. Mitu ese chauffa ekatana yaya. O etikala banzoto pamba. Omoni la mamena. Omoni eza bato yo ba yebi le savoir vivre te. Pour la lelo même ata bo bandena mutu ana na zéro. Mais mutu ana réussir vie na ye. C'est-à-dire, comme il colonne, il faut au kita, au PC respect. Et ça, c'est bien la marine, il y a réseau kala. Donc, on a sur la côte réseau, non, pas no respect. Pour poser tout, il y a kala. Il y a le minimum de respect. Il y a le minimum. Biso tu as batou, les frères na biso comment va pasteur. Tu pèse ça ba respect parce que ça di colonne na biso. Oui. Ils ont et puis si biso mal makomi wana muto ça di colonne na pèse respect. Oui. Pèse respect. Donc elle n'est plus ta copine directe, elle est devenue la grande dame. Donc en dehors d'être ta copine, a comme un titre mususu. Donc il faut respecter titre wana. Bon koki ko se kala bino mupandi, mais tant wazati manto en tant que grande dame, tu lui dois ce respect là. Neti liboso na biso le peuple, oroyate que obé ta grande dame li peka, obé li pekate parce qu'aza liboso na biso, il faut devoir y avoir respect. Donc les gens doivent savoir vivre, bah ben on les savoir vivre. Mais ton Monica ba Sylvia la baza ta basse classe. Baza ba to ba yebi ko vivre te na vie, ba yebi ko considérer les kaboya mutute ya muninga te. Donc la jalousie emporte. Oui. Mais la sima ya jalousie maman eza kindoki. Exactement. Ah na sima jalousie ya pamba te. Na jalousie parce que ndé balbande maman ngaza boy muninga nga bali na ko sepela parce que nazane sengo abali usoka zimbongo nazane sengo parce que bike muninga nga bando sepela au moins a ondolela nga supacité au moins bandolela nga boité nga pe sengo tondi la kasa mutema nanga. Mais muninga nga zwa comme riche na badana silike la ye na la télé likunya. Donc ezaki ndoki. Ezaki basilika ka pamba te maman. Webi bien ba mboka o ebele o babundisa biso tout autour na biso wana. Babundisa biso poani. Nikola mutema lukunya. Ah oui. Il y a jalousie. Et ça li soni yaya. Ngomona. Donc jalousie wana eza accompagné de la sorcellerie. Sylvie était donc ce qui Sylvie ce qui nani ce qui Sandra wana azana sorcellerie. Point. Voilà. Pona mutu akende ko simbela mutu kisi c'est-à-dire aux qui document ya kati. Pona ba kisi soko ko simba boye e balukelio. Mais pona kisi simba c'est-à-dire aux qui document boye vanda kati na yo. Maman Denise biso o to yebi na biso lo tenga kutu ba Sandra la ba to yebi bango na yebi kutu bango te. Ngana okika kombo na tant que première dame hein. De elle a tinga ma na oti souci parce que on doit défendre parce que quand on te défend on défend aussi notre pays. Quand on te défend, on défend aussi la femme que nous sommes. Oui. La femme que nous sommes. Parce que biso pata ke basi no lingate camarade moya obebi silanga libala ou ya obimisa makamba bongo et ape malamu te wande to telemi na sens wana. Oui. Bonjour la marraine. Bon, telemi po biloko il faut ici là to boyango. Bonjour ma chérie. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Nazana moi message muke na lingina pesa na première dame ya mboka. Et puis, il y a Koyebi Sabato, baza ba ceinture à maman Denise. Merci, Yaya. Lelo tozo loba awa boye, to ebite o ekoko me la maman Denise lobi aza mutu mute mezo zoka. Oui. Mutema Yaya totala ga libanda tozo tambola nzoto eza bien mena kati o ezo komela e eko coûter santé à maman wana. Na ningi na tuna muke maman Sylvie o yazo loba awa eza maman Sylvie aza na ceinture à maman Denise ou pas? O yaza awa. Si. Maman, maman, Mouloumbate. Mouloumbate. Oui, oui. Ah, ok. Je confirme, maman. Oui. Ok, d'accord. La marraine, maman Denise Azamuto, oyo, tokoki kolobela e lelo, a évacué tout le monde, oyo azala qui tout autour nae. Sans pitié. Oui. Parce que bango
tout kobanda di début tina suka muto amala mwazate balingi ete mandenge ndeko oti oloba c'est la jalousie d'abord premièrement bazo sepela na bisiko ya zate et puis basome ya bambongo azopesa bango yazo kanisa neti nazopesa batu malamu nzoka batona bazokele likunya conseil nga na kopesa mama Denise azalata na mawa moko teke nazalaka na bango toyebana na bango tango komi na niveau moko boye luka ko kombola bato mabe bazala pembeni na yote kozala na pitié te o camarade mais camarade muso akoya abakisi implice na vie na o mais ba oyo baza tout autour mama Denise bango tout baza mabe na conseil nga na kolinga na pesa j'espère bakolanda live na yo mama Denise kozala na mawate Atawa ya bando kumbela yo saki. Atawa ya banda kosala nini. Na minute yoyo. Secret présidentiel ezali banda. Ah oui. Intimité na ona mobali no ezali banda. Ah oui. Personnalité ezasko na maboko ya batu nyonso na banguna na bobalingaka yo te. Tout ezali banda. Alors, secret ezali soute pona mboka na biso. Premièrement d'abord eza Sonia Mboka. Sonia Mokonzi Mboka. Na Sonia yo moko première dame. Pour nga vraiment conseil na nika na pesa na tongo alelo la marraine mama wana kombola bango batu tout o baza pembeni naye pour azala na tranquillité bande la vie à sika c'est mieux na déjà o ya tikali na ngona pouvoir pour soigner réputation naye ata bakeye azala na mwanda bonheur wana vraiment alongola batu tout baza na sentir naye abande la vie à sika pe azala na secret azala isusu te na makambo ko solola kana n'importe qui mutu nyonso akozala pembeni naye ata ba o ya ko changer azala isu na confiance na mutu te à se confier kana bana na ena nzambe na c'est tout. Merci. En tout cas, merci maman Naomi Makambolobi vraiment na banza ba kondipe baza na ba live na biso bazo yoka. Maman Naomi azanga mawa. Mais likambo na koloba kaka nazo zonga kaka na ceinture ya mama Denise. Bonjour la famille, bonjour la Marina. Bonjour Yaya. Na okene musala na bakisata idendam. Akisa moi ide. Marina. Likambo ezalaka mutu afingi yo na réseaux sociaux. Tango bayaka sikoyo ke conscience ne sali asengo pardon. Pourquoi baleka mbala moko te na réseaux sociaux, muto banai ko finga na réseaux sociaux, oye ko senge pardon na réseaux sociaux. O côté li ba connaissance na ye, o komi ko lukana se na se oya ko senge pardon. Pour maman ana abane ko finga mama o aluki mama Sylvie Mulumba pas que no senga pardon. Pourquoi tango banai ko ya ko finga na public po ya sala ba vidéo ebele azai ko finga couple présidentiel tout ma camion tout gouvernement la bango na public pourquoi yaki ko senga pardon na public te au moni basa batu moko balinga pe na batute balinga pe peuple te babunda pe pona mbongo te babunda pona ba intérêt na bango moko ah oui soki akomi kuna amoni abandi ko lia e o babane ko pesa ye alinga zwa mingi comité ayesusu ko basa batu bazo tia désordre Mutu loko la pauvre Marie Misamou paix à son âme azaka na sœur ne moko wana Esther azo memele ba sai sœur wana sur le bien les calelo na média dévoiler ba secret Marie Misamou akoloba pourquoi lobate donc pourquoi lobate ezala ba Macron ezala ba Joe Biden ezala banani bazana na bango o ba solo la ka ezala ba Brigitte Macron bato na ba petit na bango confiance président pendant solo bato musu chat azolo ba pété baza ba biloko na bango ba biloko wana baloba mais pourquoi pour que ko enregistrer moninga o yeba que soki bimisi ba Joana a porté plainte ba Sylvie wana bozana ba problème oui azana droit ya ko enregistrer maloba ya moninga bozoluka ko détruire mutu pe idée on a pour malibala na est-ce que libala ngo bandaki président non ba bandaki batu normal ba comme pona nini motema ba téléphone o ezapa na ko enregistrer ba makambo eza ce qui nengeni bozo ko enregistrer ka batu maman Denise a ko porter plainte. Oui, on peut porter plainte mutu wana pas mundele baza bongo tout dans ba Belgique kuna oko samba Ozan a droit quoi enregistrer mon tout pas mon délai c'est pas bon. Au commis service spécial ba to rolande la rabat. Ozan la ba tout monde bazan intérêt à peuple té. Eza ba mbongo bango ba saluka pona ba bien na bango moko. Maman Sylvie tozo mon oza sensible ozo mon que to musu yo na comportement anate mais maman Denise faut revoir sentir naï. Qui si ko le kinzambe zate makamba ko c'est que faut alongo la ba tout musu aza mutu. Mutu azaka na ba faiblesse na ye toza biso basi yo tuna mabala toyebi basi yo tuna na bango pa ba copie mibali pe batonga basi na bango bazali pourquoi ko enregistrer muninga pourquoi ko étaler muninga na ranzali
Mama Queen, omoni teke na ceinture ya Mama Denise. Mutu oyo aye kobundela mama ezakaka Sylvie. Voilà. Sylvie basuku kaka ye mutu aye. Loko basali ezala toza batu. Enregistre téléphone eza pona ko enregistrer ma solo kanilate. Bango nyonso ba complice bantoki. Maman faut revoir ceinture na ye. Maman Denise il faut revoir ceinture na ye. Ndenge sali ndenge basali pe basala soupir. Qui c'est ça? La madame bango nyonso basula makasite qui signe pe. balongola bango nyonso mutu akoyokela mawazaki alongola bango soki babwaki yango komonake ya Mama Denise olie trop bango nyonso yo kaka relevé bancaire na yo action nini yo Sylvie Mulumba osalaka na Congo. Action nini yo salaka? Est-ce que ngana mona yo Sylvie okenda ta est? Sylvie Mulumba eloko nini yo sali? Yo koma koluka bafi nyonso ya réseaux sociaux po bayaka kotelemelaka po bakendaka kuna bobundela Mama Denise. Ngai lelo na yenga moko Nathalie que c'est une femme comme moi. Aza moi si lokolanga na kotika muninga moi ça la ridiculiser boete na kotelema parce que ngana bundaka pona ba mama la marina oh ndeko koma awa mama soka zali wana zoyoka parce que batagelaka bango pe mokile komi ya réseaux sociaux koma awa na besoin zaka na ba groupe soka kozala nango ayeba nani na kozane na kacha groupe moko ezalaka nango ya des secrets tout ezalaka nango. Botalaka exemple sœur Marie badi azaki kozana maman en Esther peut-être ebi ba makamba mibali na ye ayi batindela ke mbongo atikala koloba te akufi nango na libongo ko la peme na mosa mukonzi po bo enregistrer kae et puis likambo soki bolobi da bato baza mabe obundela kamboka okomi kuna kokene kosenga pardon okotsanga na senge pardon na senge pardon yo yeko finga na public kosenga pardon ke na police ale batio sous proche. Maman ni bosana ngai na ko ba secret merci maman ndeko maman ni bosanctionner biso nyonso eza problème te muzela oyo enregistrer maman eza madame nakomi awa ke eza ba fan club ya Mama Denise na répondre mutu wana akomi oboza ba fan club ya Mama Denise na répondre na solo na sens que boyo kanga bien on n'est pas là en fait toujours défendre parce que quand on touche Mama Denise azani moi si à mokonza mboka c'est comme si par exemple mboka donc biso ce qu'on va dans mboka totel les meli mboka on ne défend pas n'importe quelle femme parce qu'on a besoin de défendre là où nous sommes ma chérie si kana répondre ma chérie, tu vas répondre Zoba wana na kopesa réponse oyo. Omoni ngala marena, ngam pelisi live oyo. Eza live na ngati na de ba mama ba ye pona ko soutenir, po ba ye kopesa ba idée. Tozo bundela mboka na biso. Tokotika te lo ba étranger ba finga ka biso. Ba lo ba ke o ba to modèle ni ba zoba tala ba koma katina niveau ya ko faire enregistrer première dame na bango. Est-ce que vous évitez que biloko les okitisa mboka? Ils sopa mboka na biso ngai naza mama oyo na défendaka ba mama eza na mwana mwasi moko que son âme repose en paix mobali abomaka ye na reine na futa biye na nga na kenda na reine pona kokunda muninga mwasi mwana mwasi mususu na evre mobali abwaka ye na 18e étage na kenda kuna pona ko défendre ko bunda tozwa ba avocat mais yo lelo sikoyo ekoyeli première dame na biso pourquoi pas na ya ko bunda pona ye. Pourquoi vous voulez défendre? Bazoba. Fungola matoi no yokanga. Bazoba. Yo fungola matoi. Na kendaka musala. Na ganyaka mwa salaire na nga ya mukie. Nazana ndaku oya nga oto somba na poto. Fungola matoi na yo. Na kisasa na kitaka na ndaku na nga. Na vanaka na Gombe. Fungola matoi no yokanga. Ozo yoka. Naza meba na politique. Fungola matoi na yo.
na organizaka ba soirée na nga ya minene nazwaka basali ya minene fungola matoi no nasalaka mpona kosunga bato ya maladi na opina nini na Kisasa nasungaka hôpital mama emo naza na bamédecin oyo bayebinga kuna naza na bano na bokolaka na Kisasa me nazali ate na gouvernement te naza te na gouvernement te me lere tozomona mama oyo ya biso oyo azorepresente Congo azorepresente bamama ya Congo bazoya mpo basakana na ye il faut totelema. En tant que femme, c'est normal. Et tant que aza mwasi lokola biso, bientôt ezali mois de mars. Ben oui. Tozokele na mwana biso. Tokotika mama Denise te, batu ba bandaka ko tia misapi, batu ba sakanela ye, poto loba non, na tokotelema. Nous sommes des femmes battantes. Totelemi pona mama Denise. Tozobunda aza muninga na biso mwasi. Soki yo esfuyo yaya ko tianga ta musapia na makofi to robeta pour na zape moi ça au santé na pe boxer to robeta na yaya il faut to telema na za na live cosa telemaka to ki to la première dame to ti ka moto azo représenter Congo RDC makambo yo e comme lobama tina TV5 na TV5 ba lobango maman ba étranger ba manquer biso ba respect ba étranger ba comment manquer biso to comment yo ka soniti na musala binobo ba congolais vous êtes grave eza soni pona mboka na biso binobo monyango eze sengo te totika ka biloko boye ba scandale na mboka na biso parce que yo zo ko fungola mbanga na yo kaka boye toujours ba critique la marena kitana yo ko ya ko silika makasi na linga na lobelo mo ya suka mama mama Denise aza mutu il faut boye ba ko comprendre ye soki azaki na confiance et ka solo la ina mwasi wana soka e ba ko enregistrer akokai ko za na confiance te asala ki confiance akanisa ki aza mutu lokola ye ndenge ya raisonnaka. C'est vrai que c'est une dame au yazaka aza trop large mais ce qui intention Sandra yaka pusana ce qui intention na yo ndengo lobaki ezapo président aboyaye wano sali échec mat baza marié avant présidence et puis mobali akoki ozala na bambeba na ye mama limbisaka donc mama pe akosala moi faut pas papa pa kolimbisa ye donc soki ezalaki libala na ye nde avisaki en tout cas eza échec total oyo biso tozokoloba mingi eza na kati ya koluka kodétruire libala ya président na mwasi na ye aye asambwisi toute une population et toutes les femmes congolaises donc ye aza na ye congolaise te oyo ye alukaki yango azui espérons que na ye na bandoki na ye lelo barobi na bien na butu po balia maya misu oh mama Denise atangisi parce que eza bénédiction te po na ye e kolanda e po ba mama ebele ba lobeli ye ndenge biso ato lobi ndenge kuna ba lobi ndenge libanda pe ba lobi e kolanda eti na 4e génération na ye alors il faut la makasi na honnête pardon devant Dieu et devant toute une population qu'elle a blessée. Moi je vous félicite les mamans, merci beaucoup. Nayoki pe ba reproche na bino bande économisu pe ba yoki oya malamu ba ezali oya mabepe bazalaka ndenge balobaka muyaka moko okokufa pona nani fota mutu moko mais bozala pe large boye ba pe komona ke batunsu pe bazana bango ba victime na ye na ye kaka pona roloba pona première dame et vous remercier. Il y a quand même des mamans qui ont toute ma faculté nyon se koka na mutu oyo ba comprendre que il est hors de question ya ko sambwisa une première dame peu importe ba défaut na ye aza mutu akokoza pe na sentiment pe ya lisolo ndenge tozali toza basi tobetaka pe masolo mo pe tokoki kotengama mais ya ko enregistrer mutu na niveau wana neza mabe na kati pe abeti na abomi na pe mutu te abeti ka lisolo oyo ya ye na ya mitie eza na ngowa eloko pe ya bomi eza eloko ya mabe pete oyo ya lobi abomi na mutu te. Donc, maman Denise, en tout cas, moi je te dis là où Ozali Zoua Kimia, c'est quand la vie continue et ça mon pépé, ça va passer. On est avec toi, maman, à fond. Maman Sandra, sache que ma bolongo na biso ezana se, ata na sa douche na salle de bain, mutakala.
tokobondela nzamba kotala kana yo. Merci beaucoup la marraine nga na kanisi na kiti. Merci ba maman boza na kimia to nazananga de dia marraine na komeka na mona ke opesa numéro na rekomelo soko si live comme ça opesa nga numéro na yo tozala quand même en contact. Merci ma petite sœur. Merci les Knanga Sylvie. Merci à toi, on est ensemble. Merci, à bientôt nazo na Lukayo na Okomelo na nini na message. Merci beaucoup maman. Merci. Allez, à bientôt maman. Au revoir. En tout cas, ba maman to sepina sepeli makasi live na biso pe tozo ke na rochiter bientôt mais semaine mobimbo to zalaka na live pona mama Denise. Semaine mobimba to ko beta ka ba live ba mama chérie. Muto ko peksa biso azate muto okanga biso munoko azate po muto futela ka biso internet azate. To futaka ba internet na biso moko. Donc toza na droit ya koloba ya kosala onions tutolingi. Mais nga na kosenga na bakonzi na biso ya mboka. Na yebi oyo aza grande sœur nanga aza avocat ya munene oyo azali avocat docteur en droit madame Waleka Kitoko aza na bureau ne ya munene na Champs-Élysées openda mama avocat ya kosakana na ete na kolinga akoma penza avocat ya munene ya première dame ya bande ko il faut respect zalaka il faut peut respect zalaka moni ko faire enregistrer mutu sans permission na ye ko bua ka babilo ko na ba réseaux sociaux eza prison toye bakango biso na poto po biso na poto to mona maramnyos tout cas légère ni nango yaya batu ba oboto na batu ni kanda ba via batu ezobeba photo keba toyaki na mboko te poto sala ba bêtise toyaki na mboko yo poto luka ba vina mso to tamsa ba vina mso nenge sengeli mais toyaki poto sala ba bêtise te yango wana bandeko il faut ko yeba ka koma ko pesa ka mutu nyos tout respect yango na oloba ke na ceinture ya mama Denise naza d'accord na ceinture wana te ba mama oya kala oya azalaka na bango ba camarades ba mama na bakomaka na ba rude lelo ba ride longwa bango ba mama na bakoma kolata kitoko ba omela miliki bilonge zonga bakoma kokota na ba soin ba mama na bakenda ko salisa ba bible bino nyonso wana ba mama na bozo tombe ngamla magana mtu na yebisi bino tout boko tombe mama Denise akoza suna be kiri ya modèle net bino te parce que na minute makambo e chauffé nanya wa fungoli live na ya lobi non na ke penza ko défendre à part Sylvie masuku yemo tango moninga la live ayebi ke aser na ya sala ba live ya poser Sylvie a konta ye ko défendre mama mais bino nyonso nani aye ko défendre mais bolia rambongo bino bozala ka bato passer devant mama Denise mama ba pesa ka bino ba sunga ka bino mais OK il y a de vrais bato passer au ba souffrir na Congo bato bazo souffrir na Congo bazawana yambaka ya lokuta mama ya lokuta ba gentil lokuta bazui ba dire mama ba tiango na réseaux sociaux yo ka de bo sepeli bino de ba kondia partage na ba faux compte ba juda Sylvie Mulumbana zata na 10 faux compte bango nyonso wana botiaka mama batu na kisi boke na kolukeleke ba soso ya rouge botiaka ba soso basinga na kingo botie kombo ya mama Denise po soso na so azoganga koko dioko mama Denise muteme betaka pona bino si toyebi ba vérité na bino tout ba vérité na bino ezalia to ana ngona maboko na ngo ya grave si semaine esila na kobimisa mama minene oya bino boko sala nga pe lote na yebisi bino boko sala nge lote oya koya na réseaux sociaux ya komona nga pe na oya nga za so na lobi na lemi mbai na nga azui relève bino moboye yemta koya na Kintana yaza nga so na lemi ya azui relève boye bien papa to pepio et papa na biso papa si on bote merci beaucoup maman bino ba to na biso vraiment merci maman ndebo bundili maman na biso première dame vraiment et c'est moi ndamba pambola bino on est toujours ensemble to yambiango ba mama che bolobi nini to koka ko clôturer moyena yamba lisu ba mama o baza na ligne ezate la marraine so lobi nyonso donc balongola ba hypocrite wana balongola bango baza ba hypocrite ko banda lelo ti lobi ndeka na lobaki au début wana eza délivrance maman la biso lelo makambo il fallait bima kaka pona ayeba pe ko renouveler tout autour na ye entourage na ye pona Congo eza na besoin penza ke mboke bonga to va penza besoin ke mboke bonga ba maman na ba vanda na si ba vie si la makambo si la donc c'est normal ba penser na ba misusu te
baopense na baorphelin te baopense na bamama veuve te baokanisaka bango moko mais biso nde toza wana toza na baprojet mpona mboka eke liboso. J'espère que mama Denise mpe lobi ekosunga ye ata lobi nango wana ntango manda na bango ekosila omoi atika elembo ya malamu na mboka ya Congo. Et puis j'espère que ntango akosunga bana bitiki oyebi ke losambo bana mitiki mataka c'est les prières de Justin toyebi ke nzambe akosunga ye koleka mais toza na ye de tout cœur en tant que femme biso soutenir ce là. Donc ndeko na biso wana penza lolemo na ye na mabe oyo asali lolaka ezongisela yango mabe asali ya récolte yango babi celui qui sème le vent récolte la tempête oya loni akobuka ngo olingo bebisa muninga makambu ya yo ndeko beba donc l'envoyeur la marina. Oui ma chérie. Merci la marina nga eloko nangena loba biso ba congolais tozala batu ya ba sentiment te. Dans quel sens? Naza vraiment côté ba injure te et puis naza vraiment côté sentir maman Denise te. Naza mingi côté Sandra Mudimbi parce que hier j'ai suivi intervention na et pas Pero Louara. Donc soko tali eza mutu moko aza manipulatrice. Et puis, c'est qu'on peut dire, azo sale loko na kombo ya ki kombata, azo bundelamboka, mais derrière, na kati na ye, azo salango pour un intérêt personnel. Pourquoi j'ai dit ça? Tanguye azumbongo wana. Oyo bazolo alobi bapesa ki ete, bapesa pour na fondation. Fondation ezaye. Donc, j'ai aimé Pero Louara, ba question atunaki yo olobi ba pesa ki mbongo te mais fondation eza ya yo soki tangu ya zwa ki mbongo wana mutu o azo bundela mboka mutu afinga ka fati tongo butu pokwa pona mboka mutu afinga ka mama Denise pona mboka moi na ngaki na betele maboko na pesa epe raison ya ko bundela mboka soki toka ki ke mbongo wana asalaki hôpital moko ya munene ba côté ya ba pasa kuna ba bibwa ezana ba terrain ya minene o yelo kola koma ki déjà kosolo la na mama présidente la première dame il fallait ki amema posa na ye na ba projet na ye mama tala na finga ka opona boye oza innocente oza na o na problème te mais oza mwasa mokonzi lokola na zu occasion ya kokutana na ona solola nayo directement na zo solola lokola na papa président posa nanga benjir nanga ezalaki ke tosala boye ezala boye pona lobby ya mboka mama mokonzi omemango pe pa mobali na etango balali omoni mwana na finga kabiso tala eloko ya alobi boye yes Sandra il fallait qu'il y ait la biso babiloko moko ya kilo tala na solola na mama président ezala ki pona boy azo ko ebisa biso ke nazalaka ko finga mena yo ki mawa po tamba ebisinga alinga ki soki mi boma pona ba injure nanga on n'a pas besoin de ça parce que batu nyonso baleka ba leader nyonso ba finga ka bango yo za na souci te mama Denise mi boma bien nini yo oza na souci ya mboka ozolanda donc boko mbongo wana na zwaki yango nasali hôpital nasali fondation nanga ekomi na hôpital ekomi na ba école to ngai to beta maboko mais ozoloba na pesa ki ba mama moko $1000 na pesa ki $1000 wana e osala bango nini to bongo il faut tomata hôpital et puis na commerce la marina je crois pour ça la commerce na business il y a les hauts et il y a les bas donc soro kyo kende et simbi capital na yo et se multiplier tout comme pour que c'est l'échec aux ongi à zéro donc non on n'a pas besoin de ça na bambongo ndengwana opesa mutu pour ça nango commerce ça la biso loko moko lelo tozotala mama Sandra oya bundela ki pona mboka lelo hôpital wana so batu bazokende eza na ba machine moko ya bien-être ba hôpital ba mutombodi kembe asali ata politique te asali lelo te mais lelo balobaka hôpital wana so okeza na ba machine oyo mama Sandra falaka sala yangwana mais lelo so otunye mbongo wana eza wapi même ba mama ngo so otuni bango mbongo wana eza wapi
peut-être na mbongo wana pe baza sur na l'autre côté. Mais mbongo ebele bimisori 350 000. Donc elle est là, c'est une manipulatrice. Ayaki po asala pour intérêt personnel na emoko. Et puis na 350 000 wana, je ne pense pas à dépenser 350 000 pour na kope sakara ba maman. Peut-être à ça moi 350 000 dollars. Soto chango na euro et ko sala ba 340 000 euros. Oui, c'est ça. Chérie, 340 oui, c'est ça. 000 euros ezaliawa. Oui, c'est ça. Donc, ce qui te lobby, na brisé le coup na koto sur la monde parce que banda ya ba ezali ba 250. Donc, elle doit quitter. Donc, qu'elle s'affiche plus. Donc, qu'elle s'affiche plus. Elle doit quitter. Donc, donc, parmi Bakoulou na o bazo détruire Mboka, elle est dedans. Donc, Ami Longolate. Donc, pour Ngalelo vraiment, nazo considéré que azo bundela Mboka, azo bundela pour na intérêt personnel. Parce que ceux qui ezala qui pardon à solo, afinga Maman Denise na réseaux sociaux, il fallait qu'il azonga na réseaux sociaux. En tout cas, maman na ebi ke makambu nange ko koma mokili mbaboli mbisanga tala boyeboy. Lokole ezaki intérêt. Yango alongwe na réseaux sociaux bake na privé. Et puis, dans tout ça, sentir ya Maman Denise bazalaki dedans. Peut-être na benjir mususu. Bazalaki ozwango à partir ya tango Sandra kozwa mbongo apesi pe bango. Bon tozo pesa matière nde ba koma bakaboli bango nyonso. Donc ndeto comment lo balelo ba pesa o matière. Donc matière pour yo matière il faut ngapena futa yo. Donc lokola bango baza pembe na Maman Denise baza na ba matière bake et pas Sandra. Donc yo tango leka na réseaux sociaux. Loba boy. Point faible na akokara problème te parce que tous ces gens quand ils passent Maman Denise akokara benza problème te. Yango bango bazue na point faible wana. Point faible oui. Oyo eza malamu te. Ozomona parce que balobi derrière un grand homme eza une grande dame. Tant bino bonibo démoraliser Maman Denise donc bozo démoraliser directement président. Mais en démoralisant le président, tu démoralises le peuple. Oui. Parce que bisonye sotoza na mabala même si osali mabeta mobala koya tant bandi koloba mes attentes pe okota na ndako. Ozomona tant mes attentes ne sokota directement bozo toucher le président. Car ndengo lobi donc Maman Denise elle doit nettoyer. Oh, balobarake, abalaye vraiment, bande nyos o bazala ki wana, baza batumo baza sageté, baza batumo ko ba comporter et l'autre côté. Ozomona. Parce que ceux qui vraiment baza ki batumo ba ye pour na mission mboka. Quand même, tout le monde a ba action. Ah, maman, to sala boy, maman, to sala boy, ba na ba idée moko o e o sala ke, et pe sa poids. Na place o bango bazolia. Ozomona. Donc, eza ba makambu moko totelemi parce que pesi pasi. Ngana matarakutu atana ba live te. Mais, tango zo mono zo landa bat lokola ba Sandra na ba émission, azo seka kutu. Tango azo seka wana zo loba, bazoba, donc na sali scandale, na sima. Et puis na sima Sandra wana ka scandale wa sali, ba politicien msou ba kolukaye. Donc, ça c'est encourager les gens au bazar. Donc, bande de fainéants. Tu vois, aux hommes. Donc, c'est un peu ça. Oh, une contribution à Zala qui n'angola marina. En tout cas, ça fait trop mal. Comme on a donc Moutumoko a manipulé batu nyonso. Et puis, batu oh bazar maël et tende bazo betele maboko. Ngana obete la moutazu 350 000 maboko. Oh, asel nango elo côté. Mais il faut nazala zoba. Ozomon. Il faut nazala zoba. Yangon de comment a commis opération qui est derrière Sandra. Donc, a commis en bateau baza derrière ceinture ya Maman. Bateau baza derrière eza ceinture ya Maman Denise. Eza donc eza qui va gérer na bango. Ya robomba eza bateau baza derrière la marina. La marina ponga na joyo bien. Ako tubela makambo ako bimisa. Omoni kanenga bimisi ba audio boy. Un jour ako tanda bango nyonso. La marina. Ba makambu ke ba kote la ke na ndaku basala ki boy tout ça ce sont des mises en scène. Eze loko mise en scène. Eza ba mise en scène parce que la marina ndenge ozawa na ponga na zo bien il faut na kutana na mtu azaka pembe na la marina aliaka na la marina alala kana la marina. Ozomona. Donc bato Sandra poazwa Maman Denise aluka ki kaka bato baza pembe na Maman Denise. Poazwa bien. Ozomona. Donc c'est un peu ça on les contribution nanga. Bah, oh, bazan a besoin
En tout cas, ma maman na banda vidéo oyo ekei partout. Merci grâce Kamungu de moi. Oh penza za ko kipe page na minute oyo makambo nyonso ezokende bien. Ba maman en tout cas merci vraiment. Ba live to suki sika lelo te lobi lisu to za na live parce que makambo il faut ka toujours to telemela yango. To tika makambo te. Makambo il faut esila na kati to telema o ndenge mama Denise bazaliwana zoyoka. Azoyoka biso. Ozoyoka. Aomeka pe ko chacha bambote ebele na mama Denise, bambote ebele na bamama nyonso na Congo, bambote ebele na mokonzi na biso ya mboka papa Fachi. En tout cas nga na kosenga ka na mama Denise, mama nayebi ke eza facilité kotia ba souci te, o eza kutu makambo mona ngo eloko te. Eya na ngo eloko te. Donc ba koki yo te ba meka ki na bandenge nyonso ba koki yo te. O eza ni kotia na epé souci te parce que aza première dame ali gâté. Si bazaro benge lesbienne bazako finga e bazaro lo baba n'importe quoi sauf que ba kokate o lesbienne ba kokate ya mwasa muluba na baluba tozala na bachibao baluba tozala na bachibao tozala pe na ba limite ozomona azaka na entourage moko o eza mabe ba jaloux Micheline de moi Micheline Nganga nakata Pullman. En tout cas, la marina, il a souligné côté oh batball ba ming oh akokane makambuta akokana makamute n'a pas souligné côté n'a pas souligné côté que c'est faux parce que ce n'est pas n'importe qui peut être la femme d'un président. Donc c'est-à-dire que ceux qui mama Denise azaka place wana c'est-à-dire que okokane pe makambu. Donc binon de bozala boza pe mikie boza loté. Donc c'est-à-dire okokane bino. Peut-être bon qui est faible, akoka makambuta akoka ya on profiter na niveau wana. Mais peut-être il est pas bon bela bino que 4 n'est pas azape lion pe okoko. Azala lion. Mama Jamo eza nango te ke akoka makambuta. La marina eza tate ke akoka makambuta. Bangonde baniba commissaire lokola akoka makambuta pourquoi? Tangu bazo finga bangonde bazo memela e tala omoni wana po ndenga zo finga po kitisa e luka quelque chose boye ozomona exactement eza te ke akoka makambute bangonde bazo loba mise en scène nyonso wana bangonde bazo loba bangonde bazo loba oyebi bato bazo loba ke mama Denise akoka makambute ba bazoba omoni mama Denise a politicienne aza mutu a observera mingi. Ozo comprendre a observer trop bino bozoya keba na mutu boye ya soka beto mbata na ye okoka ete ozolanda yango na moni entourage ne nyonso ayebi na ye même ata avant ba otue bima mama Denise azalaka déjà au courant azalaka na ye déjà au courant ke makambo ezabo ayebi na ye ke entourage na ye ne mutu bazosala makambo Sandra azo parvenir koloba tampo ese beta bango ba mama na balaka na bakouche Sandra zo parvenir koloba aza mwana moko mama na ya bota ki na papa ne bakufa batika na 9 mois aza na besoin ba encadrer est-ce que na âge mama Denise aza sous na besoin ba encadrer mutu avandi na mobile ne pendant combien de temps avant azala président azaki mobile na ye oyebi ba scandale combien o ba passer na mobile na ye yo kanisi ko vanda ndako libala même une année c'est facile ya ko lukele ba encadrer lelo. Mais c'est de n'importe quoi. N'importe quoi. Oh my God. En tout cas, merci ba maman lobby sous tozala na live lisusu a partir ka ya ba pokwa toko lemba ba live te toko bana koloba il faut ba maman nyonso ba ya ko s'exprimer ba maman ona yambi bino te bolimbisi parce que ngamoko peta eza muke nazo kene réunion ba maman ta eza muke. En tout cas lobby sous tozala na live pour makambo il faut to lobela yango